Nangaye mama nangaye totala ndenge ezali kolengalenga liboke ya ngolo bongele meso mwene yango oyo liboke ya ngolo ya lula salie c'est toujours Roland Diatusila. Là on parle de la chaîne Lola Masolo TV sur YouTube. Alors abonnez-vous massivement pour être connecté. Nani Beti Bondakuna Lola Masolo TV. Nani Wana Lola. Tous abonnés la chaîne ya Lola Masolo TV. Chaîne ya Somoko. Solo TV chaîne Motonyoso Lole Yabiso Moko YouTube Lele Afrique, Europa, Asie, Océanie Toyo Kambela Sochombo Benga Lele Okozala de Cité Sochombo Benga Mongongo ya Irlande ba surprise ezali ba masolo ya bien oyo epesaka mayele ya kozala bien na moto nyonso okodécouvrir makambo ebele bolumana ozali na lisolo na yo sochombo benga lole sochombo. Bonjour, bonsoir. Na balandi nyonso ya Lola Masolo Télévision. J'espère que bozali malamu na mabota na lisungina ya wenjambe ngai pe ça va. Ejali wa bino petite sœur Katina Bayana ye la voix d'Irlande ndenge na lubaka yango tangu nyonso. Merci na mokeli na biso ya wenjambe pona kopesa ngai makasi pe opportunité na ya lisusu liboso na bino na ntina ya mwa elubu na biso ya liboke ya ngolo. Vraiment na tondi ye mpambate ajali bolingo penja. Merci na bandeko nyonso bozali ko s'abonner. Bandeko nyonso bozali kotalaka ba video na ngai. Bandeko nyonso o ba partageaka. Oh là là, c'est grave. Mukili makambo Yalo lazate otali video na ye au centré. Yalo lazate otali video na ye au aimé. Mukeli na biso ya wenjambe azongisela bino nyonso ya mingi koleka. Lelo yalo la ye na moi elubu na biso ya liboke ya ngolo. J'espère que balakisaki biso déjà ndenge ya kosokolela ngolo epai ya mama Eveline Dembo Molai totalango déjà awa na Lola Masolo Télévision alakisa biso ndenge ya kosokola ngolo na sala kibongo na kati ngolo nanga na sokoli yango malamu na longoli basalite nyonso na tie mwa citron na bongisi yango penza nyonso ezali très bien. Oyo nde ezali ba épice na kosalela liboke. Tozali na papa chef ye wana alati ekoti ya pembe azoseka biso. Litungulu na biso na ngambu ya ngoyo, toza na ai, toza pe na tangawisi na biso, ginger, mwa bambuma na biso ya pilipili mibale yango wana ezotala biso. Toza pe na poivron na biso yango wana. Na ba poivron na biso na ba poivron bandeko confusion poivron c'est grave yango wana kaka tozomona wana kaka voilà yango nde tokosalela elubu na biso mwa huile d'olive pe na pembeni yango wana nazali pe na ba feuille na ngai oyo na ko lingela liboke yango wana oyo na ko lingela liboke na biso. Merci beaucoup la famille à suivre. Babiloko nyonso o na lakisa ki bino wana.
na niki yango na moulinex yango na sopi awa na ngolo. Je pense que bolanda déjà ndenge basokolaka ngolo na uti koloba yango déjà totala déjà biso nyonso ndenge ya eve alakisa biso kosokola ngolo. Alors nasalaki lolenge wana awa siko babiloko nyonso na uta ko lakisa bino na niki yango ba poivron ba pilipili nyonso bomonia yango na niki na sopi awa na chena mwa huile d'olive. Eza na kati awa na bwaki pe goût ya papa chef azali awa. Yango oyo nazo tika yango ndenge na sali yango boye na sopeli yango biloko wana nyonso na niki nazo tika yango nanu mwa moke evanda nanu epise kota na kati simande na ko sopa yango na bafei nanga o na kosalela. En tout cas, ezo pesa déjà ntunga moko awa. Oh là là. C'est grave. Ebela noki bandeko. Lena oli eloko musute kaka liboke. Ba mama to salela wa papa liboke moya ngoyo. Liboke ya ngolo. Espérance Atoumani, sa mère doublée. Salela père. Liboke ya ngolo. Salela papa liboke ya ngolo ekosala bien makasi. Nchunga moko ezobima wa, ce n'est pas possible. Na tiki yango nanu boye kota bepisi bien na kati. Simana yango totala nini ekolanda. Mokili makambo bandeko. Lelo tozali na liboke ya ngolo. Tokolia yango na kuanga. Lokwa pe to ana covid na oyamba na ba payate do na kolia yango penza na kimia nyonso. Na calme nyonso. Voilà la famille. Ngai wana na sina tandi ba fei na ngai awa. Wete na tia liboke na biso. Toza na papier aluminium yangoyo na sina bongisi. Papier aluminium nanga na sina kati. Pona kosalela liboke ya ngolo. Tozali pe lisusu na baking paper na biso yangoyo pe lisusu. Voilà, yende na tie likolo. Na tie nanu papier aluminium. Bongo na tie papier oyo likolo baking paper na biso yangoyo na lingi na tia sikoyo ngolo na ngai awa na kati. Soki nazalaka na matiti ya kuanga mbele na saleli me en tout cas ya lola za nango te bo comprendre nga nazo cascade kaka na cadre cascade. Tata mwasi ya bana na kati ya Allemagne ya Chantal Mabeti. Sadi la papa tonton liboke. Ya Chantal sali la papa tonton liboke. Voilà la famille. Yango oyo na tie déjà avana kanga nazo lakisa bino. Yango oyo na sopi awawa. Nazo sala liboke ya ngolo. O na modele ya yalola. Na modele ya petite sœur kati na bayaya na ye. Nazo bundana na mwa liboke ya ngolo. Na ba moyoyo mikolo liboke kaka bandeko. Ba mama to sala maboke ya ngolo na bandako ba papa balie ba pondu mingi. Madesu, pondo madesu, fumbwa. Mko msuselele mwa liboke boy. Papa tango azuta musala zo kansaka kwa kukuta pondo madesu afongola boy liboke. Afongola boye liboke bandeko surtout na bakota ba fin du mois. Voilà. Yango yo na kangi na lingi na tia yango na moto. Voilà, recette voilà la famille. Liboke na nga yango oyo na kotisi na kati ya nzungu. Na tiaki deja mwa mai na nga ya moto na dindisi yango na kati. Ebanda kotoka etokela nanu awa o modela ya lola
modèle yalo la zos la kisa yango yo na yebi ke bandeko ebele ba yebi nde basalaka maboke mais bo megana ngotala pe o yalo la zo ko débriller awa liboke ya ngolo nazo kele naonga na système a cascade yango wana kuna na kati nge banda kotoka. Voilà. Oui, la famille liboke na biso ya ngoyo na uti ko kitisa na moto. En tout cas etoki penza. Etoki botala ndenge ebongwani. Ndenge ekomi na ba shoko na pembeni. E uti penza kosala musala. Alors, tozo fungola yango ngai na bino elongo. Totala liboke ya ngolo. Oyo ya Lola Masolo télévision asali ebimi ndenge nini. C'est grave. Mokili makambo. Bandeko tozali ko fongola liboke na biso. Tozali ko fongola liboke ya ngolo. Motema moto bandeko. Tozali ko fongola liboke na biso. Toyeba ebimi ndenge nini. Esalami ndenge nini. Tozali ko fongola liboke na biso. C'est grave. C'est grave. Eh, Naomi l'a déjà soyi. Papier ngo pe moto awo. Mutema se komi duku. Mutema komi nga duku e. Mutema komi nga duku e. Liboke ya ngolo e. Ya net désolé le ndonda. Ya net désolé le ndonda e. Liboke ya ngolo ya ngoyo. Liboke ya ngolo. Mame. Kangaye. Boyate bandeko boyate. Mama na ngai. Bandeko. Tozo fongola nga na bino elongo Oya Lola fongola ki pembeni. Yango yo nazo fungola. Mama na ngai. Totala ndenge ezali kolenga. Liboke ya ngolo Bongele meso mwene yango yo liboke ya ngolo ya Lola sali yango yo ya mvoiture désolé ya nanga sala ka kombo na ye ya liboke ya ngolo ya sali la papa liboke ya ngolo taninge zo lenga mama nanga nakata kwanga na lia yango mama voilà la famille ya Lola asilisi kosala liboke ya ngolo na longoli yanga na tie na sani awa na beta makwiti na kwanga. En tout cas ba mama bosalela ba papa ngolo ekosala bien makasi. Bayekolaka kaka ndenge mama Bio TV alobaka kolamba bayekolaka likambo nyonso bayekolaka. Ngape nazalaki na difficulté ya kosala liboke ya ngolo. Mais na sungami epaya ya Eveline Dembo Molai. Ma fille chérie, moi c'est d'ici Peseba. Ye pena mutasungi ngai ndeni na koyoko sala liboke na ngai ya rapide ya ngolo. En tout cas bolia kaka na molimo Mamu mama na Julienne molongani ya papa longi bweya salela papa elubu ya liboke ya ngolo. Eko sala bien makasi. Ya Jacqueline Baku salela prezo. Diagonese Paulina mwasi ya papa Romain. Mwa liboke oyo na ba semoul. Ekusala bien makasi.
En tout cas, merci beaucoup. Ya Sylvie Domingue, je n'abosani au tetalakara yo zalarawana ponanga, petite sœur. Bolia liboke na molimo ya Sylvie Domingue. Depuis Pennsylvania. Ya Sylvie na Belgique, ya Sylvie Silou. Petite sœur Asali et Lubu ya liboke ya Ngolo. Vraiment, merci beaucoup la famille. Tokuta nabino na numéro yokoya. À suivre. Bon appétit. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa mama na ngai tala biloko kitoko ba mama boza wapi ba teni ya malunga ya valeur na ba sœur oyo balula molato ba tantine ya kilo ba serre ya poa tala bilamba ndenge ezokolengalenga bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi tala barobe ya mariage ya valeur mama e biloko ya kitoko basoire ya kilo abenwe bakombazia mikwelwidie bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul numéro na yango wana ezokosafishe tala bajin oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul pour passer commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso à portanda numéro na yango na bandeko bo hésiter te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier ndeko Charlie asungi biso ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59 avec Cross Agence. Pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848.